DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Simana Manso talaka penza sika sasa ipi honorable Delphi Mata yewana penza azako koma pe azako kita sika na isengo makasi.
différence. Delcy Mata. C'est ça ce que nous appelons la différence. Provincial, Yawano Waterali, Yerimapona, Desimata, Fumura, Mataki Malaka. Wana Desimata, Matamaka. Okay. Sima ya manso talaka lingomba lyokolisili kobima awa ombandaka na kombo était effacé au tableau. Effacer le tableau et lingomba lyokol ici le kobima pour soutenir ba initiative pe makambo ya honorable Delcy Mata. Na yango ezali pena mwana mboka biki roshi mutase alengelami pona ko sala lingomba lié pe pona ko sala makambo manso oye ko senga ete honorable Delcy Mata Delcy aleka pona ko kwa biloko biye ye mokakanaki matondo mi. Abona linga yo bona zwa etumbu. Akoki komi boma bona lovaka yo natika banze bona landaka yo ngola motema ngana kota Naebi. Commandement. Au centre, côté, mais c'est le président de la position de l'Équateur. Au nom du président, les gardes sont rangés pour vous accueillir et vous rendre honneur. Devant vous, commandant suite, brigadier Tambour la papy. Oui, à vous le président. Ah bon? Bien, le pouvoir est plus riche. Mort, débat. Triple mandat. Triple mandat. Elima.
il faut qu'on passe en Honorable Longama. Azobi na ngebu mbangwe bimaka ate akoma ngebu honorable Longama danse pour l'honorable Delsimata elima ekabakaba Delsimata ekabakaba akokaka mbango te asadelami yoka yaya Delsimata Mokako soa tambola desa botoli omboka matondo mingi toyebi te nsima ya mwa ntango moke tomoni lingomba moko ebimeli biso awa mpe tokamwe makasi na aéroport mpona koyamba président assemblée nde tomoni ndeko na biso Biki Rouge Siloe azali politologue toyenge sika toyeba mpenza eloko nini etindi ye na lisanga ne bakoma ntina aéroport mpe koyamba président assemblée. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Bon totangi déjà komona initila kotanga yebisa pe biso tomwe lingomba oyo pe bolati bilamba sika na ba chapeau sika bobimi kitoko makasi koleka na ba association nyonso tozaka na province Équateur likanisi wana uti wapi pe tina nango ezani. Oh merci na tondi onano tabo tondi na motuna na yo. Je pense que ce que moni biso to sangani boye e utinde na ekwela ya misala ya ntoki oyo bato baibanso basangani batali oyo honorable président député ya provincial ya territoire ya Makanda la kosala nde tosangani tolobi ke esengeli moto oyo totiela ye maboko tina wana topesi lisanga na biso effacer les tableaux tolingi tozimisa mai nyonso bato bakomaka liboso biso tozimisa te misala oyo Delsi aye kosala na Makanda ebandi ko effacer ke nzoka nde bato balekaka moto na moto asaka na mwa ntango na ye mais oyo aye kosala esakwa ke azali pareil moto akokaka na ye aza te tina wana bandeko basangani tokenda tosoutenir ye eza lokola ndenge elekaka na ntango ya kala na Bible moto moko ya Nzambe asimbaka sanduku bake etumba bongo Nzambe apesi ye condition abi ke okoki kokitisa sanduku oyo te soki okitisi yango okozonga etumba te balumelaki me bato mpe bayaki babi tosimba maboko na ye mpo noki soki maboko ekwei tokozanga kolonga etumba nde toyebi tosimba maboko ya Delsi
na mwa moke na biso tokozala nango toye po tokende kosangisa bato tala moto ya koki ye oyo. Bon, maintenant mingi tozomwa ba association mingi ezali baza ko recruter bato pona ko finga koloba mabe pona ba konzina kasi bino pe bokozala bokolanda kanzela na bango. Merci. Omoni likambo wana ezali objectif principal kozala nango esengeli toluka kolave morale ya bato. Soki moto alobi ki aza na immoralité epa na biso akoya te. Parce que biso d'abord ezali nano oyebake nani oyo nalingi nazwa maloba mpo nalobela ye. Aza mwana moke, aza moto mokolo, bona lobele eloko nini. Biso makambo wana tolingi yango te. Bato baza koya epa na biso to moto akosepela koya epa ya biso abanda deja kolave morale na ye ke kuna tokei kokoto nde tosala mosala. Awa pe toye te ke totiela dersi maboko te. Toye ndete moto na moto akotisa maboko na ye na libenga. Tosala nini mpona makanda mpona kosunga ye. Voilà. Ok, parité pe kontaka vato tuna motuna suka comme président pour pesa biso structure bino ndenge ezali toza ko pesa ma loba pa mama mbote mama. Bon, oza mwasi moko parmi mibali. Yango basi bazolinga na association te to vezani. Ah yo bandi ba koya sima. Bon, bando koti alors on est sepelisi yo to pewe alors pour babi kete bazubaye ko accompagner honorable Delsi na ba action na ba evre ti na ba élection. Bon, bando koti bo sana na mo ba réunion ba alors pe ni pesi yo pe to sepeli na yango. Ah, ça misala. Est-ce que vous pouvez battre musala moko marqué? Oui, oui. Azotonga terrain. Oui. Antenne ya radio termi. Oui. Azotonga sous division na Mobeka. Oui. Donc ba marché ce que tali partout na réseaux sociaux eza komona na. Apandi misala partout. Voilà, comme a-t-il le message? Félicitations pour votre nouveau antenne d'être installé avec beaucoup de succès. Dès qu'il commence son mandat, a bandi ko dépenser mon naï. Docteur, comment est-ce qu'on botte? Aux la contribution par rapport à ma solo tozobeto. Bon, contribution que vous avez mon mouquin, mais je pense que le Covid a l'opinion sur le Kokai Kola. Ce qui au moins nous soit que y faut tout le temps dans le bord de pas Delsi te, kasi to y faut ya soutenir ba evre ya Delsi. Biso ban surtout tient en bord on a libenga la biso, to sangisa ba moyen pour tout soutenir Delsi. Pour banda ba to baleki na makanza. Boba konzi ba salaki mais au Delsi asali ezo kamsa biso. Eleki. Donc bola mo leke be. Nde totali bolamu wana tomona ikete moto ya boye esengi biso pe totiela ye maboko ndenge ndeko Biki autai koloba tosangana po ya kosoutenir ye po akwea te akende se liboso mpona korapele bandeko kopesa kombo kombo na yo kombo na ngai eloko mata mobe zaidi. Docteur Zaid. Yeah. Merci mingi. Mbote maître. Mbote Nirumukanisa. Okopesa biso kombo na yo? Kombo na ngai Clotaire Lokweza Mabombelo. Ouais, papa Clotaire tokutani a on a effacé les tableaux. Contribution na lokola maître avocat pe na kanisi parmi ba conseiller okoza na pe na kai toko na pona ba conseiller pona bi oza moto ntokia. Contribution ezana. Bon, les gens na ngai za ka ndenge bandeko ba kutoloba. Eloko ezali pona ko soutenir président Delsi Mata Delsi, député provincial à Makanda, a qui est par rapport à Misalo, tout le monde Misala à Malam. Donc, moi, on a moqué au Sali, tout le monde Misala, pour les Ghana, Basara, 12 ans. Il semblerait que si à 5 ans, Misala pendait à soi sur le monde. Il faut soutenir à quoi Bagosunga Pembo. Yo, tozongi pona liloba suka epa ndeko Biki Rouge Ndukuma. Toyoki a président asalaki chambre d'affaires, asali sedem pe bo BBC effacer les tableaux. Boye ko combattre structure liboso to ezande. Merci honorable président la autorité morale. Moto na moto sengeli amemeli banga po aya kosunga na ndako oyo atonga.
chambre d'enfer objectif nango ezali soutenir honorable Delsi. CEDEM objectif ezali soutenir honorable Delsi. Effacer le tableau ezali pour soutenir honorable Delsi. Et si quand CEDEM akomaki te effacer le tableau aleki akokoti bato mosala oyo toye yango antosangisa baponi oyo bazali na etandi ya territoire ya Makanza bazala na objectif moko ya kopesa confiance na bango epai ya honorable président Delsi Mata Delsi Bertrand. Merci mingi bandeko wana ezalaki lisanga ya bandeko tobengi effacer le tableau eza initiative moko kitoko o bandeko grâce lila elondeko mosenga ndukuma pe ba maître Clotaire bato baza ebele ba docteur Zed basangana ki pona kolobela tope ko accompagner honorable président Delsi Mata na misala miaye kino ko accompagner na ba élection ya 2028 na yango totondi bino tabotondi merci pe na bino banso bolandi biso onzela bilili ya bino to na ba télé na bino ezaki bino ndeko Alfred Babanga Bofefa to kutana na mbala ya sima mato Delsi Mata tata osi alenda Delsi Mata na biso mokako mokako swa Delsi Mata na biso mokako mokako swa Delsi Mata na biso mokako mokako swa telemake tamola Bwenda botoli yomboka Telemakende tambola Delsi botoli yomboka